beau s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin a besoin d'informations à artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continuer comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde de boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma e suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se ba se kaka ete pour réponse na ye oyebite. Merci très chers abonnés partout dans le monde natif bisika besoin na biso bisika vraiment nyonso nzambe yalola apambola bino na kopesa biso susu ezali matoyi na bino botala biso na karte betando baike kotala biso na karte ba téléphone partout ce que vous allez plus ou moins déjà 4080 abonnés donc tozo mata déjà na effort na yo ndeko nanga po yo osabonaki effort na yo Maman, papa, po oyoka ki sango, parce que c'est une chaîne moko chrétienne, o bolingango mingi. Tant que ya kanakati etano na bino tuela no ba message. Biso to 100% Jésus to na TV. Il y a notre ma Anna Kalambay, l'évangéliste et moi ça papa na biso Carlos Kalambay, les pasteurs bana nyoso même na kati ya Paris France, que Dieu vous bénisse beaucoup. To pesi fa mon bimba Kalambay bambo tebele to bani pas David, Josué, Calvi, Tevi, Louange, Hosanna, Joyce Samuel, tout le monde, tout possible nous bambote et belé. Et encore une fois, bah joyeux Noël, bah joyeux Nouvel An, tout possible famille mobimba, il y a papa Nabiso Kalambay et maman Sabaote ce que vous allez, papa Nabiso Katalay, que Dieu te bénisse beaucoup. Maman Nabiso a tout fait là. Papa Nabiso Tambochichi, maman Tumba, le pasteur Tumba, que Dieu te bénisse beaucoup. Encore une fois, personne Makasi, maman, encore une fois, Omaji, maman Immaculée Omaji, Nzambe Alola Mona Pambola yo, ba abonné nyonso o ya biso, iska bozali, tema bozali belé, Nzambe Alola Pambola bino, et puis, bato nyonso mis déjà bango, na kati émission, maman Nabiso Moyo, Nzamba Pambola yo, Maman Nabiso grâce Matita, que Dieu te bénisse encore beaucoup pour le témoignage na yo. Yoshua Nzambe alola mona pambola yo, sans oublier encore une fois Josué Mpembe, que Dieu te bénisse beaucoup. Papa Nabiso Jérémie Kabamba le voyant, Nzambe pambola yo. Prophète Monzobe, Nzamba pambola yo. Bato nyonso à trois côté qui Nabiso Nzamba pambola bino, sans oublier mon monteur Montréal na combo ya Francis le Noble na sima caméra. Nzamba lola pambola bino, Nzamba pambola Dieu merci, Nzamba pambola Fabrice Bilele, Nzambe apambola Claudia Panzo wa Claudia, Nzamba atraboza tellement belé, maman Florence dans Londres, ingénieur Samba, Nzamba pambola yo, boze belé. Lelo na kati notre émission na biso, Mikolo tozali tozo yambaba homme de Dieu, tozo na bango appel na bango ezaki ndenge nini. Bakutana ngena nzambe ndenge nini ndeli nzambe lobelaki bango ba témoignage oto lekisa biso pour que édifier ngai na yo pour que nzambe ay baneni ya kosala pona koyeba koyamba Yesu mission na biso na samuki ezali ko développer ka moni satana et puis ko peupler ka nzambe tozana invité na biso en collaboration avec mon cameraman azo fungola directement plateau tout le monde notre invité est là. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Oui, boni. Nzamba sango. Yesu aleki bango. Yesu aleki bango. On est à slogan na yo. Yesu aleki bango. Pe na kata notre chaîne abiso. Yesu aleki bango. Yesu aleki bango. Ok. Merci beaucoup. L'homme de Dieu. Tu y na kati émission abiso pour na l'année plus moi partout. Hein. Moi ba chaîne belé leki. Na ba chaîne musu mona tanga kombo ezate ba chaîne eza ah ouais ba chaîne locale na biso moi to tanga kombo ezate
Yangwana Tony quand même toyeba kombo na yo et puis l'automo na yo. Bon, en fait, kombo na ngai eza le prophète Junior Nguya. Mais je suis plus connu na kombo ya Aigle Nguya parce que ça kombo oyo et joa ming en plaire par rapport ya kombo na ngai vraiment oyo vraiment na ba beauté la ngai et kombo ya Aigle Nguya eza kombo nkolo yemo kapesa ngai. Apesa nga par rapport à mission na ngai nde Nzambe aye kopesa kombo ando monike kombo wana ba tupe ba s'adapter nango pona ko bengela ngai kombo ya Aigle Nguya. Aigle Nguya eza kombo oyo kombo oyo ko tapesi yango dans tapesi kombo Aigle. Nzambe mtapesa ngai kombo Aigle. Nguya wana zande nonanga. Nde na sangisa kaka Aigle Nguya. Pourquoi Aigle? Bon, Aigle, surtout tangi na Luc chapitre 17 verset 37. Bible lobby, Jésus azobeta l'ICC. Là où il y a un corps, c'est là où se ressembleront des aigles. Tout ministre de Dieu mandaté à za aigle. Parce que les 12 disciples ont collaboré avec beta wana ezala kinde ba aigle. So que na traduction sous ba bengi bango ba aigle ba traduction so bengi bango ba disciple. Donc c'est-à-dire que tout ministre de Dieu azali mandato zu mandé pa Nzambe aza aigle. Voilà pourquoi comme on n'a pas tant que ministre mandaté de Dieu, nous monique naza na benga na komba aigle. Tu revenir na yo na mambo aigle wana, tu parce que aigle na mokili aigle, bino aigle bon, tu revenir nango vraiment. Tu lis toyeba yo papa Junior. Tu toyeba yo les prophètes, ba prophète botondi hein. Mais oui parce que tu comme attendre la fin. Bible lobby libote zotambola sans révélation, ça libote zotambola sans frère. Na moment toza nango ezosenga il faut ba vrai prophète o bazo mema criche d'eau ou eza fraîche pour ba yeba na kotalisa bana Nzambe horloge parce que na moment o tozane likambo timing il faut to yeba na ko enseigner libota Nzambe tant to komi nango bato baza mieux placé pour na ko enseigner peuple de Dieu tant ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Bon, OK. Là je crois que je n'en disconviens pas mais bon, non revenir. Ton appel était comment? Écoutez, mais quand on était solo, on a habité au Botama, maman chrétien, on a habité, je ne sais pas moi. Mais quand on fungola moi, solo, pour les botter la nabiso, même quand on appel na yo, un ministère. Bon, en fait, appel na un ministère, déjà qui est un peu compliqué. Parce que nga na botami na famille où ils sont catholiques, mais na banda ko kenanga vraiment églisité. J'étais vraiment au babengaka païen. Nzambe avant quoi mosali, j'ai fait des choses oyo oko imaginer te. À l'époque babanda benga ngai debord naza mwana lemba ternus super précisément na Sanskin et j'ai fait des choses nazalaka sportif te mais na bunda na ba sportif pe na beta bango. Et lorsque Nzambe ayeko benga ngai Nzamba bengi ngai na 2006. Abenga na 2006. Mais avant abenga nga, ezalaki liwa ya père biologique nanga. Lorsque père nanga ya kufi, ezalaki na 2016 le 16 avril 2006. Lorsque akufi, yeko sala 1 mois. Nena yeko zo appel na Nzambe. Appel wana na ko pas père spirituel na ngai. Maman na ngai mtabanda ko prêcher tellement papa kufa kili wa moko compliqué oyo même famille banda ko comprendre ta ko kufa ndenge nini. Et senga ki ke maman na ngai ame mabiso na église to yeba na ko s'adapter pe ndenge ba chrétien ba zalaga. Ngai ko kende banda ko forcer nga ndenge ko forcer. Mais lorsque to kena église wana père spirituel nga c'est aussi un prophète. Lorsque azo atalinga aibisinga ke Nzambe nde mutu abengi yo. Nzambe abengi azui molimo tata na po yo servir et troubla ngai. Comment est-ce que Nzamba ko permettre zo molimo tata na ngai ponga na salela.
et nzambe ayeko répondre ngai soki natikaki tata no envie angaka za la première ennemi no pas combattre parce que yé makambo ya église de réveil ayebi yango te ya botami na catholique akoli na catholique et abanda ko benga ba église de réveil binzambi même na kati ya même na ndako soki pasteur aye po te abanda ko benga na ba pasteur mais soki aba ye azondima ba abe pourquoi parce que bango bakoli na idéologie wana ya catholique et nzambe abi ke mission na yo esengaki kaka papa no azala te ne nzambe par là na le 16 avril nga na bandi ko servir nzambe na 2006 na bandi ko servir nzambe papa jusqu'à ce que nzambe aye siko ko confirmer ministère na ngai nde nzambe aye ko appuyer ngo na verset ya Acte chapitre 3 ya Jean Pierre lorsque bazo kende na temple na Abel lorsque bakutani na paralytique o ayebisie je n'ai ni or ni argent ce que je te le donne lève-toi marche et ezalaki mission na ngai to appel na ngezaki lié na verset wana na ndenge nzambe ayeko azotambola na ngai nzambe atambola na ngai na ba signe pe ba prodige et ezane sika moko te na kenda na ba voyage missionnaire o na tambola ba Brazzaville ba Lubumbashi Afrique du Sud Congo central Bandundu et ezane église moko te événement salema sans que aveugle to paralytique to mutu moko azana maladie moko incurable abika nzambe amimanga na ba signe pe ba prodige c'est là l'homme de Dieu to kende wana combat d'abord na utu combat d'abord uti par rapport ya ba événement on a banda ko sala na mokili parce que nga ta deux personnes bona bando bunda na bango si on a bando bunda mingi na deux personnes si on a deux personnes on a deux bateaux bando ben nga débat c'est l'homme dans l'Ancien Testament Nouveau Testament na voilà donc bibliquement et ça bongo Ancien Testament na Nouveau Testament plutôt et donc c'est par là que Kombo wane uta donc Kombo wane et salam succès donc même na minute soko ke na jelo lobi ke non luka deba ba so ke ta goma déjà pasteur ba msu ba goma be ngai pasteur deba ba so goma be ngai frère deba donc ba on nan ba mesani vraiment na ministère na ngati ya prophétique mais au moins que malem ba goma ko changer mon prophète pasteur apôtre ndeka ba goma ba mesana ko bengela ngai donc c'est juste ça. C'est juste ça, Débord, pasteur junior Débord. Yangwana batba bengela yo. Voilà, yangwana vraiment bato yo soko yo ki abenga Débord le seka yebinga na kati. To seka vraiment za muto to gola na ye, to za muto to fana na veni moko, to aza muto za contrer de super lemba a terminus. Parce que na super lemba terminus na sala de combo. Donc yangwana za le passer nanga. Yandé les passé na voilà na sama moi na pe moi le pipi moi pe moi basi moi ni nezalité bon en fait moi pe kolonga basi tout moi pe pour tant on est basi linga ba voilà pas toi succès hein? Voilà franchement par là tant qu'un homme de Dieu bandangai na zalaka paye na tika kolonga moi si c'est mité na zalaka paye na tika la romela cigarette té ni diambate mais na zalaki fana ya masanga parce que nga na komela 12 bouteilles mais na aussi ba mérité ouais ba démon donc na aussi ba mérité au moins nga na longwe na bar na keti na ndako même quand ba bar ya lemba o ezalaki pyramide ezaki bar na nga parce que na zaka so na zo kota na pyramide il faut ba na boaka débord nga ba no déformer masanga na pyramide. Oh oui, abonné donc j'espère que c'est un peu ça par rapport à la question autour. Ok, merci beaucoup. Olobi, c'est très important. Tant que papa Koufi, mais malade de papa Koufaki, est un peu malade, mort tragique. C'était comment la mort de votre papa? Bon, en fait, c'est le médecin Balobi qui est qui poison. Il est poison parce que papa avait souffert pendant tout un mois. N'a-ba ok. On a ça ok à quel hôpital à campus et puis avec ça la 3 semaines et à Koufi. Bon maladie ango ils un peu moins drôle. Comment est-ce que papa Zakin soto makasi mbala moko ba matisi grade pour Zaki directeur général CEP Congo.
eh ben matisier grade mbala moko eleki 2 mois 3 mois azwi maladie et tomonaki yango mwa drôle sikoyo lolenge mpe papa atikaki biso azalaki na mbongo ebele mais azalaki vraiment na esprit ya koinvestir te et surtout epai ya bana azalaki vraiment na temps koinvestir te surtout epai ya bana et atikaki biso eza lokolo boki balo likolo luka ndenge okokitela donc atiki partialité atikaka mingi partiel na matadi na boma mais anaki natiki ba partiel Matadi oui aza Mukongo donc atiki vraiment ba partiel te et sengaki que maman na biso pa boti biso na ba mami balé parce que maman voilà donc aboti biso na ba mama mibale et maman oya biso aza mama liboso oya ba petit frère la ndingai baza ba mama mibale mais ba mama mibale wana bafana vraiment ndaka libala te mutaboko biso za marata et lorsque papa kufi esengaki que maman asala effort aluka tel se biso nzela oyo ekosunga biso parce que tozalaki un peu moins mutuna mutazaki na vie na ye ezala na ba grande sœur ezala na ba petit frère na ngai mutazaki na vie esengaki faut recadrement moko ezala po tolanda nzela na parce que tala kaka moboti aza te oyo bible elobi ke lorsque y a pas un roi et peuple esalaka oyo esengeli nyonso esala et lorsque y a pas mutu azali mutu ya train eyebaki wagon mobimba eketengama donc esengaki ke mutu oyo akokozwa relève ya tata oyo tozobenga père des orphelins que le Dieu véritable Jésus-Christ de Nazareth fallait yenda soit soin na biso ya koyeba ndena kotambusa biso ndomoni ke mama memaki biso na église po to mesa to comme na style ya kosambela to koma ba chrétien to yamba Yesu lokola mo conspe mo bikisi po to landa nzela o ezali malamu parce que yemoko azali chemin. Maman azalaki catholique, toi azalaki maman azalaki muta réveil. Mais papa catholique. Maman papa catholique. Alors comment c'est possible nzamba koloba que non et ce papa kufi ça parce que il y a un gaz lokola muta côté mais là maintenant que maman azali na catholique, maman azali na réveil. Mais maman bazalaki sona papa te. Ah docteur papa kufi ne maman longwe catholique a na réveil. Te ah ok. Première femme ezaki maman na biso. Ok. Lorsque maman botinga na âge à 2 ans basali divorce na papa. Et maman papa ko zo mwasi mususu. Lorsque babotina mwasi na bana misatu asali divorce. Après ko zo marate na biso na nde atikali ko bota te. Donc trois bords. Oui. Sikoyo era kufi ba mama bazalaki déjà si ba bala na bango pe na bango. Era kufi esengelaki ke ya tanka zaki mo sali boso il faut bimagara ya koyeba ndena ko sécuriser bana po bana bazwa droit chemin ndo moniki ayaki nde ayeko kotsa biso na église de réveil. OK. Entre parenthèses. Conseil yo pesa na ba parents o ba divorce ka yo fa n'est pas malade. Bon, conseil on a ko pesa divorce ya mabe. Andeni. Naza fruit ya divorce. Na kati ya divorce okolingo perdre bana. Mwangai moko na bonde la nzambe ezape conseil fait papa na biso apesa ngai abi que ne faut jamais aimer ko divorcer abi soko divorcer bokola bana yo moko et na tuna papa pourquoi abi soki nga nazalaka makasi te bebino lebo ya ba fazer parce que maman nga nasoki mi bala linga bino te yango mona zo pesa conseil na ba parents et soko bali ko linga ko divorcer te parce que okonyoko la bana. Parce que moi si oya koya akolinga kozwa bana ya mbanda te ndenge bana ne parce que on eza bakara Bible lobi il fait grâce à qui il veut. Le ce qui nzamba salongolo te konyokola nde bana parce que yo papa bimoko kenda musala pour nga papa tozalaki na mama na ndagu mais ngai soki na yeba kolata mwana couche na yeba ko sokola mwana ezaki par rapport ya maman tozalaki na pas sala ngabo. Oh akoyebisa yo ke sokola mwana o ozo sokola mwana bébé sokola ya zawana ya zwa tie makolo na mesa azoli alipa na bude mais yo zo sokola basani ngai lelo na quelque chose na za pasteur mais na yebi ko lamba biloko nyonso soko isinga na lamba na olamba ata pondu koba mbembe mamamutu na yebi olamba c'est à cause ya mbanda mama sumba asali mabeto c'est malamu bon pona ngai à l'époque la bono mona banda ko nyokola ngai mais pour le moment na ko mona ngo za malamu
parce que ezali lokola enseignement moko akoti ngai pour avenir nanga parce que na minute ata na zui mwasi oyo ayeba olamba te na koyeba ko enseigner ndenga olamba donc ozoma ke ngapi na komi enseigner na ndenge nanga ekeba mibalo balamba ba pesa ba simbongo te bon c'est ça na muto a comprendre yango te parce que muto a comprendre yango eko créer yo ba dégâter mais muto a comprendre yango te o mato kita yo na mwasi izaka ka nia una mpuku parce que il risque que au pesa mbongo nzo andelo siko pesa mwasi mbongo ya wenze il faut pesa au-delà ozomona et ce qui peut moi ça à lambi koninga kokota kota na kuzite po o verra banzu po basi mibali oyo balamba ka bazaka mingi na style wana ayebi kende zabo e bakata ka soso alimaton 8 ou 9 parties siko soki actually mobile ati moi ça actually 4 parties oyebi de que 5 tartines etikali lobi na ngwa tuni na mona ki kaka 3 bongo de wana ke wapi donc okobeta libaku pe en plus bon bando ko sona no sona moisi lorsque tu donnes l'argent tika asala oye atilo lia bon biso en Afrique c'est normal hein so moins 9 parties moins 10 parties non tous au moins ndam na donc il faut c'est ça c'est l'Afrique c'est ça bien na poto bon to la nanano OK je veux dire que lo ngolo ba ke kokola pas en bande un peu moins passé et ça passe ma casse pas un peu passe et ça passe ma casse soki nzamba sali ongolo mana ba nzambe te ayebaka na nzambe mezana okaka problème nde ya motema et ça problème motema ebike o bana mbanda na ngai mais pour le moment maman wana yende siko akoma ko appuyer ngai akoma ko lobaki yo zali yaya balek parce que ngane mona liboso ya famille mobali ce qui likambo ezali omona ka fo benga ngai papa tala babaleki na yo pesa bango conseil sunga bango ngai mona se rendre compte ngabi soki nazaki païen mais maman nazongisela mabe mais tellement naza mosa nzambe ngai pe nazwa na sangisa même na mama na ngai wana mama marata na biso mbanda na ngai na mama na biso bayokana. Merci beaucoup, très cher abonné. Je crois que tu as un témoignage à notre papa. Et l'autre, ça comme conseil, de profiter de l'ango kolobake. Vie, papa, kukabwana mama te, maman kukabapeta papa te, parce que pas si on est gozong la bande nabino, d'engilom de dazoloba, c'est là où il y a l'équipe. Il y a un pas si, mais ça maman souvent maman a bien, a beaucoup de pebana, bakoli, on y m'a pété basali. Mais conseil du lobby. Tant pour les meilleurs, pour les pires. C'est vraiment important. Ok. Tu as une parenthèse souvent. Tant papa Koufi, j'ai comme un peu très compliqué. Maman est récupérée. Comment faire n'est pas maman. Tout c'était comment? Bon, lorsque maman zaki na Bouma, lorsque papa Koufi aye na kin et comment qui se code des bandades. So ba modi so maman mi balé. Et je sais que maman na maman a retiré banaï. Et bah ko compagnie et ko la biso moi ndaku moko to fanda fali ba ko ba futa de compte final. Marato to zalaki ne wana oyo papa kufeli na maboko na ye. Azaki pe na moi ne pas botaki libanda. Aloki akota moi na kati ya bana papa pour lorsque ba pesa de compte final il est pas soit pas. Oh. Sikoyo na PDG ya SEP ya na kuna na pour papa et alobaki ke aibisi marata na bisota des faits apesa ki bisoka balista za bana 6 7e mauti wapi oh non tala boy si c'est comme ça marata bisi c'est comme ça tozo ke na on a justice bon yeba ki à l'époque pe ezalaki ke état de droit à la raté et oko sama na mutambongo te et marata na biso meka kokate parce que on a PDG acceptera PDG accepte akokata koya et par là que PDG on a joie qui décision que si c'est comme ça on peut se mettre sur des comptes finalité et yepé amoni bongo a fait na biso pendant 3 semaines anda kwana jusqu'à ce que aibi na ko kima na e donc akima biso abimi 5h atiki kaka lettre kimi biso aibo débrouiller mais yepé mutazaki muto abomaki papa. Oh, oui. Nandeni. Abomaki papa, pourquoi? Parce que papa, comme qui na makanisi, a zongé la deuxième femme. Maman, ba petit frère.
boyoka problème oya boyoka ngo très bien azalaki na makanisa zongela nani deuxième femme siko lorsque ekokoma na mato ya marâtre na biso wana abi jamais so inga na pete susu libalo abi fombe to zanga e biso mibale nde ayaki kotiela ye poison na bilo wa kolia. Et c'est par là que départ ya papa et salama. Papa ça conseille ko pesa na ba papa. Ndenge vie au passé na ngona papa ti malade azwa cha moi poison na ngo pe moi conseil mo pesa ota la caméra o pesa conseil pour papa. Conseil o ngana go pesa et pas ya ba papa ba o ba sala ba divorce. Et ceux qui déjà divorcé na moisi en plus pe oboti déjà na moisi mususu. Ne faut pas que nous zonge la moisi parce que ce qu'on pète bana te yomoko ko se pète. Ogo bunga na sa mokilo. Donc ceux qui aussi au lekinzela wana continuer quand la place zokende. Ko linga soko zonge la te. Parce que soko zonge lié yeba ke okozala toujours na ba dégâts. Ceux qui n'ont pas yote, ils n'ont pas bano yoboti. Ils risquent perdre bana. Donc ceux qui déjà sont tali liboso, qui n'est qu'à place aux autres. Et ça conseil, on a beaucoup de ça na papa na biso, bojo libaku ya kolandanga. Donc on a divorcé et kozonge la sous moto se divorcer na été. Pour sinon te ba dégâts zali, ba dégâts grave ça, ba dégâts mo ezate kono otikala na défaut mais ba dégâts nezaki o perdre de vie na yo au continent samabele. Merci beaucoup très cher abonné, que Dieu vous bénisse beaucoup na émission qui tourne besoin na biso na l'homme des dieux et les prophètes juniors hein et aigle ningi mo amilo beliwana émission malamu nzamba la pambula. Alors tango après wana voyez pas maman après pas maman. Et puis lorsque maman a kozwa biso maman azwa ki biso nyonso biso sisi wana après ba ko benga deuxième femme ba c'est que non awa tema possibilité ça les sous-souté na kina tikilo pango te famille pe ya deuxième maman baza na kini te baza mina matadi jusqu'à ce que deuxième femme a kozwa ba leki ba ke matadi et biso maman agenda ko tshemso na famille na kitambo mais ngai tema na bandaki kotanga na lemba na kwa ko kata classe te pona lukana kende kuna nde e ko sala ke na tikala na lemba pe na tikala na église oyo nzamba e ko bengelanga nde na tikala ki wana nde nzamba e ko bisango za Samuel oko fanda pa moto te jusqu'à ce que ngamu no biso na kata temple nde na fanda wana panda plus ou moins 6 ans. Et 6 ans, qui a souffrance. Ngana bandin na yeko zo appel Dieu m'a enseigné. Nzamba alaksanga d'abord mbongote. Nzamba alaksanga il travail. Moi j'ai peiné. Nazo kende ko sala ba évangélisation na église au tata au père au nzamba bengelinga na sama ko la père spirituel nanga. Le prophète Beramani Poati en passant na péché mbote. Ngana okende ko sala ba suivi ba évangélisation na ba la gomme. Pantalon moko na ko sokola na kolata pantalon oyo lelo na sokola ngo butu na tchonga na ventilateur pa lobi na leki na ngona modération air moko tirette exacte aux autres tirette ya o kanyo na épingle tika ko na section papa na nga Eric une fois nazo modéré et c'est ça qui un certain dimanche louange les kamakasi na église ngai na kangaki et pantalon na ngai épingle place tirette peut tirette ezaka ko beba na zaka ta na mbongo te ya ça c'est tirette louange nga pe na modération batu plein nzoka nde kuna épingle chef nga makinango siko batu na zomona batu msuba zo seka ngala kanzika kanini épingle chef nga minango kuna makambo kuna mwaete protocole ko ebisanga papa il faut kange tirette ngapeka na kata louange wana mbalma ko na suna sauter na pesi bandimi mokongo pa na ke nazo kanga suka tirette donc na keka na style ke nazo bina tala niveau place nzamba komisaki ngai na koma même tina zo sokola ba mituka pona mitangisa parce que famille abandona kinga Jésus na otangisa na otsokola ba mituka pa na mitangisa nazo kene ko mema ba sac ya ciment pona mitangisa
et na koma kolela nga na biki est-ce que nzela nzamba ngo to kageza la kaboy nzamba ebisa kinga mon serviteur n'est que rien na zana yo pe oko marquer génération na Congo et na koma toujours na zo demeurer toujours pas donc na salaki air moko 500 fois na olengo pendant 5 jours 100 francs 100 francs na bando olengo ba biscuit ya kandi bando kota 14 na bando boya ba petit be o bando kota 14 ba kandi na bando kota 12 na bando monongo perte donc il faut kota 14 pour son lié yango na melimai na zuma fort mon fox jusqu'à ce que na ko koma ngai nzamba yako fungola ngai na 2015 donc 6 ans na salaki yango ya souffrance et na 2012 ou plutôt 6 ans na salaki yango ya souffrance makasi jusqu'à ce que na 2012 na bandi komona un peu moins clair mais pour nzamba bano ko fungola ngai vraiment ke ndenge na zalelo eza à partir de 2015 nzambe sikwa bandi ko sala lelo bato pe babandi ko yeba mai o nzamba tie kati na ngai lorsque je parle de l'eau et nazo zwango par rapport ya grâce par rapport ya malobo nzamba tie kati na ngando moni ke bato babandi ko bika eloko nzamba tie kati na. Merci beaucoup, très cher Internet. Je crois toujours qu'il est mon mais je crois toko kobana papa na tina ya témoignage na ye. Na 5 questions. Nous répondre à okay. Première question dans tout nayo. Nous avons combien de ministères? Toi, on a 5 ministères. Au côté de la Bissongo. Prophète, ils en ont fait chapitre 4. Ok. Prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, na docteur. Bangonde va constituer l'église. Oui, effectivement. À part Bango, tu me sois construit l'église. À part Bango, 6e ministère, ils ont raté. Ils ont raté. Ils ont raté. Ok. Pourquoi Aigle? Aigle parce que ils ont commencé à m'appeler. Et naza sentimentaliste était nenge batu mususu ba afandi boye avec bon tellement o wana bazo benga ye sinon neza boye ngapi na micha boye non yango mon na peso lorsque nzamba pesanga komba aigle na tuna kinzambe ekozala soki batu batuni ngai na kati ya bible ekozala puye na verset nini nzamba pesanga Luc chapitre 17 verset 37. Merci. On a le que là où il y a un corps, c'est là où c'est ressemblé aux aigles. Jésus qui est tant que corps, puis les disciples naïe, babando ko entouré za bazalo ko ba aigle. Donc mutu o azali ministre mandaté, il faut à l'approche nzambe o abengi o apêcher le tomo. Tu revenir dans quels sont les mauvais souvenirs que tu as dans la vie qui paganisme na yo? Ba mauvais souvenirs na kuta nango eza par rapport ya ba ndenge zaina major moko ngaki a paralysé nga akatanga misisa makolo kuta bande déjà na lokola gauche a neutralisé nga misisa akati déjà misisa papa ku déjà ko akenda usanga na intervention bakina nga fluidicide po dimension nazala ki na yango na sala na nga vraiment sporté mais dans nos compatriotes zaina force moko incroyable so ba force on ezala ki soki policier ko kanga na ebe logoté il faut na beta yo policier ce ko major wana baki na dimension oyo nde na bundanga na bana ngaba nde babiki oyo azokende mabe et c'est une photo neutralisée nde bazo bakatanga misisa lokola gauche et lokola droite nde zaki major moko moi c'est de côté là nde lorsque koma ki bongo après papa mema ngai Afrique ici baki ba traiter ngai na ndengo moni ka ko tambola boy et ami balé moko ezaki na ami moko achubanga na awa naza na cicatrice mo awa naza na cicatrice mo mbeli achubanga imbeli et na mbeli wana magete kota ki fuma nyoso te ezaka ndambu ezai na ona tena wapi alcool pe sila kinango ba mauvais souvenir na nga ezango. Merci beaucoup. Nana lo mona na biso betso motema. Est-ce que ça prêt à répondre? Naza prêt. Au bangate. Na bangate. C'est vrai. Après. Au côté caméra. Oui. Naza prêt. Merci beaucoup. Tu comme presque na souka notre émission. Ah bangay déjà.
Banga déjà. OK, na ligne la caméra, on peut sa numéro na yo, contact na yo. À la prochaine, tu vas pour continuer et témoignage na yo. Ton numéro de téléphone et puis ni no goba libote na nzambe papo, anene aussi là-bas. Bon, mot de la fin na ngai nazoebisa na batu nyonso bazwi libako kolandanga na monde nzambe hasard n'existe pas. Nzamba afanda na tana circonstance. Na kati ya Bible, lorsque Dieu veut faire quelque chose à une personne, a créé un temps, a créé une circonstance. Le lengue circonstance est pesami na temps et pesami pour na tina na yo, c'est que nazali baku ya nazali porter bonheur na naza porter solution. Na ndé pour encourager na ba réalité aux se passer na yango. Voilà pourquoi nazali koyebisa yo que soit fort na ba réalité na vie chrétienne et yo ozo subir ba coup ozo subir ba peine moko boye ozo komituna est-ce que Dieu existe réellement? Oui, effectivement nzamba yebi ndenga ibisa ki Jérémie chapitre 1 verset 1 avant que ça na liboma maman na ona yebaki yo nzambe pa yebi oyena monde au hasard te ozana mission moko songolo pakala ane sili et toyebi que to connaître na ane oyo eza ane moko historique pour natina na biso parce que ba coronavirus yé mais oza parmi bato nzambe a garda que pour toyeba na ko zala atteinte na maladie oyo. En tout cas vraiment zala reconnaissant kotika pe nzambe te peu importe ba réalité nzambe akozanga pe na kotika ote. Numéro de téléphone na ngai soko zana posa ko joindre ngai na WhatsApp topé appel normal nazana des numéros plus 243 89 53 367 na bandeli plus 243 89 51 53 367. Il y a réseau Moussou plus 243 82 52 23 999 plus 243 82 52 23 999. Soko bengo kozwa secrétaire T, soko bengo kozwa protocole T, mais soko bengi okozwa ngai moko le prophète Junior Nguya, autrement dit Aigle Nguya, le Dieu véritable à Pambola. Merci beaucoup le Dieu véritable à Pambola Biso pour cette année 2021 toujours kota kalamengité nzamba Pambola. Passage à l'homme de Dieu na kati notre chaîne surtout na TV nzamba Pambola na sima caméra moni facile noble nzamba Pambola libota nyoso bana nzambe nzamba Pambola couple Kalambai ça bazami ki la poto nzamba Pambola mama ana Kalambai nzambe ya Pambola vraiment tout le monde que Dieu vous bénisse beaucoup soki yesu azongite to kuta susu na même chaîne na même heure na les prophètes Junior Nguya autrement dit Aigle. Merci, ciao, à la prochaine.